Bonjour, bonjour, bonjour. Le sac on a bino bana ya Kasavubu. Ah oui, c'est Lindo Kardasha et botalanga bien moi c'est lengi boyambinga boyaya. Na lamuki na tongo pona ko yebisa bana ya Kasavubu. Pona ko interpeller bino, pona ko rappeler bino, pona ko zongisa conscience na bino en place. Bande ko basi mibali. Ya babala ka moi si pona mawate polobi o mona makambo sala yo. Bon lingwe za ngo pe pasité. Et l'autre est passé comme on a qu'à vous vendre dans cela veut dire qu'il y a un choix. Yango na zo sa bana ya Kasavubu. L'élection topé ma ponami yango yo ebandi. Na provincial mama moi na Kasavubu nyonso toko voter pour na mawate. Tozo voter mutu oyo za na makanisi ya kosunga ba mama pour mesana déjà kosunga. Yango na yebisi bino. Bo voter choisi matata. Bandeko basi mibali bo lembate bo hésiter te. Pour y avoir un souci de développement de la commune de Kasavubu, un souci de ma maman, papa, alinga lobel la bino, parce que ma misu basaka wana la misu basala mon pelote. Banda boye ba commune est développée na ndeni. Ba lingo yo kabino te pourquoi? Yango muta ko yo kabino, akolobel la bino, ya zali matembela simanda ko obuka ya inoso oyo lingi. Numéro na ye 10 amat ala numéro ni. Numéro 10. Votez choisi matata na numéro 10 bana Kasavubu. Soko voter te wana ba katu kambali. Lo sako. Yesu ne kurusu bomenga ba pasteur. Yesu amoni passe. Pona biso ba pasteur musu bazonginda pona ngo. Ndenge mona batu mususu ti. To voter ki bango basali peloti. Yango te bise bango ya mbalo. To voter na conscience. Choisi matata, to voter déjà yo na numéro 10 na provincial bana Kasavubu. Mama eh! Isongolo. Oya voter te. 4 combats. Bisous.